Félix azana likamwa face na ye o esengeli asilisa. Parce que apparemment c'est comme si azobosana oyo bayebisa ye Félix c'est papa lobaki le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord azali kotambusa. Aussi longtemps qu'il y a les planches habillées. Aussi longtemps que bato bazali ko sala mbongo na kati ya bandako na bango bazali ko verser na circulation. Ezali ko sala hausse ya dollar. Aussi longtemps que bazali ko fermer bazali entrer biloko pour te bato banyo ko makapo ba aïrier. C'est à lui de comprendre le système pour être peuple et que na ko été. Pourquoi papa Bobby? Parce que nzale zala kanalito ite. Tango nzala de plus en plus bato bazali kolela na kati ya mboka. Y compris aussi les fainéants. Pour attendre le misalango komi exemple nous sur ça la terre papa. Il faut ça quelque chose. Mais to monika katanga lobby il y a eu des tournements tout ça. Mais to moni bato baibi ba 11 millions, bato baibi ba 200 millions. Bato baibi ba 15 millions mais tant to évaluer ango na passe ya Congo nengo lobi mutu nyonso akoki ko sala te mais bakoki ko salela pe bato wana quelque chose bazangelo côté yo monité tozaneti na 26 tozana 26 provinces na 26 provinces tozana 145 territoires na mbongo yo baibi wana au monité sur ba pesi na chaque province ba sombeli chaque province au moins 750 tracteurs. Est-ce que le problème nous a la paix et koki aussi là? Papa Lina 750 tracteurs kutoki na ngoza ebele. Problème est un nombre à 750 tracteurs. Mais Zambongo ba yibi paka. Oui, c'est vrai. Mais 750 tracteurs pour un territoire moko ebele pour na biso. Mais ba donc osomba ta dit. Pour na biso. Ouais. Le problème est que Sengeli Félix Antoine Sekedi à comprendre. Mongo ba yibi wana ba koki ko investir ango na makamwa bilanga. Na makamwa bilanga c'est quoi ko somba nanu ba tracteur pour na ba province na biso. Ata ba ko somba nombre moko soki ndenge nini te. Tant ba sombi ba tracteur lokola yoza awa. To kenaki na wayo. Totali ba tracteur. Totali comment ba tracteur ko koma na mboka na biso. Ce qui nous a masungiyo, vous appelez diaspora. Diaspora, c'est quand bateau yo, bampiakira bazo utaka na ba Paris oyo bazo sala ba désordre na mboka batu, oyo ba ko refler ba on kala mingi ba lekisi ku sala désordre na mboka batu. Yo posa diaspora na kati États-Unis. Yeah. Kende pa na idée na yo, oyo monaki na ba mboko to tambolaki na yo. Ni solo Congo sola rapena mama Disney nyakero. Zoma kamono chana mesa, la kisa bango comment ba tracteur wana eza na kati ya Amérique et ko kita na kati ya Congo pour te Congo évaluer et ba lolengini na kolona bilanga pour te Congo kende liboso. Mais ngana ko kita na projet na présenter bango maintenant nous tolo mona volonté politique ezalité volonté politique ezalaka ndenge nini paka ba bengi biso ndenge za ko loba boza na kati États-Unis ba ko contacter na 660 234 12 23. Bah contactez yo. Au pesi bango expérience au partager. Le problème est allé dans des volontés politiques. Mbongo ezangité. Bonjour père, bonsoir bande konanga lisola Congo. Bolanda biso na lisola Congo, bo s'abonner, bo liker. Lelo tokolobela makambo mboka o etalika ka mboka. Lelo toyambi lisusu papa Fiston to partager na ye makambo ya Congo. Papa Fiston Mbote. Mbote papa Bobby Batanto patron Lina. Ya Mbota Congo soko bimi salaka bien. Elaka symbole mobimba. Oui. Et tolingi toloba mwa muke. Tozana poto wa metoyoki bandeko chaque jour bala ko lela nzala. Nzala. Tozui président Sika Nzala. Mais tomoni pe président ngo banda même père. Banda Mobutu. Même père. Toye na musée Laurent Désiré Kabila. Toujours moi nané Joseph Kabila. Mais ba terme oyo ezalaka nango na pays développé mais to moni yango et comme lisusu fréquent na Congo. Netimo détournement, neti lisusu balobi trahison. Est yango nde sali nzala na Congo to nzala na Congo esengelaki ezalaka ndenge ezaliwa. Merci beaucoup à Papa Bobby Batanto, patron Lina.
Nous devons savoir, Eloko Moko, que Félix Tshisekedi sur le Antoine avant na Poto, précisément en Belgique, des places papa na Tindaki, mais il y a une possibilité avant que minga koye baba makamwana nyonso ba terme nyonso zali ko employer wana aibi yango malamu koleka. Mais le plus grand problème peuple yango ba terme wana temto ko silisa nzala. Yango ba terme wana temto kende ko décanter situation au Congo. Félix azana likamwa face na ye o esengeli asilisa. Parce que apparemment c'est comme si azobosana oyo ba yebisaye Félix c'est papa lobaki le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord azali kota Moussa. Aussi longtemps qu'il y a les planches habillées. Aussi longtemps que bato bazali ko sala mbongo na kati ya bandako na bango bazali ko verser na circulation. Ezali ko sala hausse ya dollar. Aussi longtemps que bazali ko fermer bazali entrer biloko pour te bato banyo ko makapo ba aïrier. C'est à lui de comprendre le système pour être peuple et que na koyina été. Pourquoi papa Bobby? Parce que nzale zala canalité ité. Tant nzala de plus en plus bato bazali kolela na kati ya mboka. Y compris aussi les fainéants. Pour attendre le misalango komi exemple nous sur ça la terre papa. Ils en a bato musu ba butama jana fainéantisme ya satana sa bamba bango fainéantisme. Ya ibika kadam. Pour biso nous stotaka Congo wana. Mais avant toi à poto. Na famille nanga na ibite mukoloni ne baelanga saka loso ipa nanga ke non na lalinza la baelinga saka loso. Baelinga saka fufu. Banana bala mwasi nanga ti lelo. Ne ba ke non na zwaka bango en charge moi mes enfants et ma femme. Mais tolaka la Congo pasi wana. Mais faut yeba lolenge nini ya kobundana. Mais Congola lingaka ka raison. A omoni eza pona boye. Ozali kokol so ba bengi fainéantisme. Mais ce n'est pas ça tellement le débat. Mais débat ezali Félix Sengila kende ko résoudre ba problème surtout na vie sociale. Qui ati kambongo ezala piller dengi bazali copier wana o mongo wana bazali copier et koki ko sala quelque chose pour être nzala et diminuer pour être nzala ngo et l'Obama utatangwa Mobutu utatangwa Kabila le père utatangwa Joseph lelo est simplifié encore mais yelo ko la papa lobaki le peuple d'abord batomana zela Congo la au pouvoir tu dois faire quelque chose mais tango lobi il faut ça quelque chose mais to monika ka tango lobi il y a eu détournement tout ça mais to moni batu baibi ba 11 millions batu baibi ba 200 millions batu baibi ba 15 millions mais tant to évaluer ango na passe ya Congo nengo lobi mutu nyonso akoki ko sala te mais bakoki ko salela pe batu wana quelque chose bazangelo côté yo monité tozaneti na 26 territoires tozana 26 provinces na 26 provinces tozana 145 territoires na mbongo yo baibi wana au monité sur ba pesi na chaque province ba sombeli chaque province au moins 750 tracteurs est-ce que problème nzala paix et koki kosi là papa lina 750 tracteurs kutoki na ngoza ebele problème est un nombre à 750 tracteurs mais ambongo ba yibi paka oui c'est vrai mais 750 tracteurs pour un territoire moko ebele pour na biso mais ba ko somba ta disté pour na biso ouais. Le problème est que Sengeli Félix Antoine Tshisekedi à comprendre. Mongo ba ibiwana ba koki ko investir ango na makamwa bilanga. Na makamwa bilanga c'est quoi ko somba nanu ba tracteur pour na ba province na biso. Ata ba ko somba nombre moko soki ndenge nini te. Tant ba sombi ba tracteur lokola yoza awa. To kenaki na wayo. Totali ba tracteur. Totali comment ba tracteur ko koma na mboka na biso. Ce qui nous a massungio, aux appels diaspora. Diaspora, c'est quand bateau yo, bampiaké, bazo utaka na ba Paris, ou bazo sala ba désordre na mboka batu, ou ba ko reflet ba onka la milité ba lekisi ku sala désordre na mboka batu. Yo posa diaspora na kati États-Unis. Yeah. Qui n'est pas na idée na yo, o yo monaki na bamboko to tambolaki na yo. Li solo Congo sola rapena mama Disney nyakero. Zoma kamono cha na mesa.
l'accès bango comment ba tracteur wana eza na kati ya Amérique et ko kita na kati ya Congo pour te Congo évaluer et ba lolengini na kolona bilanga pour te Congo kende liboso. Mais ngana ko kita na projet na présenter bango. Maintenant nous tola ko mona volonté politique ezalité. Volonté politique ezalaka ndenge nini paka. Ba bengi biso ndenge za ko loba boza na kati États-Unis ba ko contacter na 660 234 12 23 ba contacter yo. Au pesi bango expérience au partager. Le problème ezali za des volontés politiques mbongo ezangité. Yeba papa yeba ki président Nabiso Félix azali entouré pe na banani. Quelque part ceux qui battent en France bazo le pour na cabinet pe battent Londres ba le belagi comme cabinet ya président quelque part ba na raison. Jusque là une année et demie cabinet zo ça l'évaluation té. Comme si pouvoir on ezalaki lokola masa nanga caméra te betaka bien to kochaka bien au soutenakanga ata au salima be moyen to landelo exact. Non! Le peuple va souffrir. Yeah. Mutunyo se sengeli a respecter musala na ye. Ce côté la communication la mbermende au malanga. A congolais nga personnellement na lingana nga la mbermende. Yeah. À défendre. C'est mon avis. Yeah. Nga personnellement na linga Kalambert Mende au malanga. À présenter de quoi il est capable. Yeah. S'il y avait peut-être un ministre, Yakola qui ça peut-être pas Félix Antoine Tshisekedi, ministre de la communication. C'est la mère Mende. Mais peut-être qu'on l'accepte que non, qu'on kende le lingo bana qu'on kende l'été. Système échangé. Système échangé. C'est fini. Yeah. Ce ministre n'a pas de pene la communication. Azo foutre ni. To kende na makamu susu. Batu oyo baza ko linga peuple wana et souffrir. Batongi ba immeuble. Est na expérience oza nango. Soko tali ba immeuble ba telemisi na ba commune na ba bandal, ba lemba bani. Est-ce que efutaka vraiment taxe? C'est pour la première fois au monde parti politique à mon aîné le rôle a PPRD à qui fouta plus de 50 000 à qui fouta pas quoi l'État. C'est pour vous dire que non quelque part à tabolo que non Muntozana pouvoir Isaïe Toboïte mais comment on a le local Emmanuel Chadari à qui fouta pas plus de 50 000 à coach en libenganaye et lobby que non a ébi danger ni nezali ko ya liboso. Mais problème na biso eza Vital Kamerhe Lwakaningini et Félix Antoine Tshisekedi bossa l'effort nzalaba na batu sala nini et si la na poto pe to lembi mbongo ekoya lisute na Congo to lembi kotinda bossa na biso eza bosso organiser nzala sila na Congo biso pe na poto to pe mato kipe ba famille to anango awa étant qu'expert to partager na yo makambo ya bambongo baibi makambo ya ba taxe ma apport nini non conseil nini oko pesa na ba oyo baza kolanda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na sima ba stratégie muto asala te mais azanga lipate stratégie à liboso ils a été Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kangana na malusu ya vol ya Congo soko lingi pouvoir na weza la tranquille soko lingi retomber l'obité oui nazali ko féliciter Fayulu Martin Fayulu m'a dit. Aujourd'hui à Lobaki, à Lobi, les gens qui m'ont divisé avec Félix, Félix parce que parmi bateau yo balakisa que Félix azama yele akoko kamamoka aba Martin Fayulu. Mais bazo Martin Fayulu wana. Félix fait sengela approcher. C'est son frère. Azapena idée nini akoki kopesa ye sur le plan sécuritaire. Et loko ezo sala bato FCC ezali monnaie. Bambongo e bango bazali ko détenir na maboko na bango. Il suffit ba kanga ba maduswa ki moyibi. Mbongo ane ko sila bango directement mboko ekozwa kimia. OK. Et sengeli mbongo bazali ko détourner wana ba tchango na population pote population alia amela ala tata ya mukie. Na kimia. Mais aussi le temps que ça la moté
mukolo moko papa bobi nazo yebisa yo nzala laka na matoi te ba Congo ba luba ba Swahili bangala ba mongo bango tu mukolo ba kotomboka ba koloba na lingala Congo loba makana lingala ba koloba na lingala do soko lingi bo diriger esengeli bo diriger na bato so bo ko diriger na bato mukolo nzala ne ko silisa bango maele bakomi ko le matolo kwa Thompson wana nde bakoloba to yibino soute. En tout cas, merci tozaki na papa Fiston Mwenyi bolandi biso en direct na lisolo ya Congo et eloko asuka tokoloba boye la même idée oyo expert auti ko expliquer biso tant que nzale ko sila te tant que président Félix akokanisa Congo eza ya 3000 personnes baza simanae ba conseiller na batunae en tout cas peuple ne ko souffrir to ko sa président Félix Antoine Tshisekedi le peuple d'abord to pesi ba stratégie ya liboso za no bilanga malgré matata pona alia mbongo ya bilanga botunae il faut bosaler audit il faut bo fouiner alia mbongo ya bilanga parce que erosuka nengona te ngala kondima te bato bakufa na nzala ngala za kotala donc ezalaki lisolo Congo. Merci beaucoup plus na papa Fiston Mwenyi oyo toyambaki na émission na biso lelo et opesi mbote na pesi mbote na ba Kristo nyoso o balingaka makamwa nzambe batu nyoso balingaka bazwaka Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Bangono suna pesi bango mbote bande ko bolongola imagination que pasteur akokozala na politique te non na relation internationale na science politique to sala ba professeur Chomba lobana biso même si on s'intéresse à la politique te mais la politique va s'intéresser à toi qui veut dire tout le monde est s'intéresser à la politique en mboka na yo pour na bato franzala te biso bato to terre liloba et sengeli to s'intéresser plus sur la politique pour te pierre à conseil pour na bato bazo pekimia bozo bondela pour na bato en même temps bossi ça va problème na si pesi mbote pena na bandiminyo sokolo Yesu Kristo na pesi mbote na Betika Sanda na Linzaka Nike Niklete bisika zali na oya bobi batantu mwasi kitoko mwasi malamu na pesi mbote na papa Willy bisika zali na pesi na papa André na robosa na papa André te oya mamingalo na pesi mbote na papa André oyo lobaka na kelakisa yo papa André mobala mwasa pembe oya kokana na mwasi na yo oyo alendisaka basi ya États-Unis bayeba lolenge nini ka ko respecter mibali na bango bayeba lolenge nini na kovanda mibali na bango amisala ye moko témoin oculaire ya bato nyonso bayebe na kati ya mboka so bolanda pe matea na ye wana ekozala vraiment malamu koleka na pesi mbote na Betika Sanda bato nyonso nzambe akende kopambola bino vraiment bolanda lisolo Congo tokolobela tokokoba tokopanza tokopasola tokofungola boyeba bosolo ya Congo boyeba bosolo ya poto na ba réalité ya ba mama basi politique président ya mboka na biso ya Congo bayo bye.